kombo na eto Gabriel Mokia. Ana lupangu mpangu ne awatiko bimisa batu sans préavis na mapangu. Bitepsi na koza pe maman na biso. Bonjour maman. Maman bonjour. Elongi amawa bo elikambo nini maman? Taka mboka. Nyoso to sale simbate. Nini to sale ezo simbate. Comment to sale simbate? Nyoso to sale simbate. C'est-à-dire que fait il y a travail pour na yo et le belare lo côté. Tout est journal lo tout bien que le journal fait ce travail wan. Lo tout fait bien. Et là c'est là que fait tu as na Congo ils a ignoré na niveau moko que ba tout do ba penda que to célébrer en côté. Mais to mbongo ezate loko ezate ce que to fait on ndeni. Moi to célébrer en ezate. To célébrer comment? Mais ils ont battu mso ba marcha qui ba défilé qui plutôt. Wana ba mo ba yebi. Et pour un petit peuple de foi Zak azo débrouiller ndenge to moni bande konde to moni bino bovandi awa na ba sacrifice nyonso bosala ka po bo gagner ne fils que 1 franc ya oboko la bana ya kolia mukona mukolo et na ebité beaucoup lo banini par rapport ya moi oyo ba te belé bazo se réjouir parce que bazo ki ba prime ya à l'occasion en fait ya travail et les cas nandeni biso petit peuple oyo toko pesa ba doléance na biso ndenge nini par rapport ya ba misala na Congo ndeko misala na Congo tozo se retrouver te maman na ba o ba oteka na ba na biso ba osala tozo se retrouver te tabana ba si na ba université tala ba fongoli ba cabine ba komna ba coin siko yebisanga to sandeni siko ezama batu moko ba biso ba bi misala na Congo pozwa musala bien faut a recommander Tolobani. Est-ce qu'on dit mais la rappel stratégie en gros? On dit mais on deni. Maman. On dit mais on deni. T'es mo katala mboka ngoka mo tala cho tamboli taba papa nde ba olela. Na ba maman nde ba olela. OK, merci beaucoup Olobi nini pona bateau nyonso basala kate. Ba nyo kwa makane fisque po ba jota 500 francs na journée. Oko motiver ba. Olobani. Gouvernement na biso luka solution ti sikonde to sabo kande to lamuki lelo kande to salo bisko suka na ngoni devient congolais change raté changer te depuis to banda ti lelo to mona solution te soit bango ba mikonti ba longwa to changer ba ti ba banwa mikemike ba travail po ba mikolo ba okokate siko ba okamagana ba pouvoir ondeni so ba okoko sala te ba tika mboka ba jeune ba continuer ba selo te. Mais la majorité peut y conduire bazana ba jeune. Est-ce que jeune a ba passe jeune? Bango bazo yiba na bango. Bango bazo yiba mboko on to mona so clarté. To mona clair mukoni maman. Après yo. Ndeni bango ko ba mikonja mboka ba osana ba tudo banko. So na yebi na yebi opposant mo ya mboka oyo. Na ko tanga pe kombo ne so azabo oyo kanga. Tanga ta kombo na eto. Gabriel Mokia. Ana lupangu mpangu ne awatiko bimisa batu sans préavis na mapangu. Ake on habite so pesa batu mbongo na maison la police sans préavis okolo banoni ye muto autorité mboka o ayebi ba loi mboka mais azo bimisa batu apesa batu ba mbongo le 11 alors le 29 tikanda ku yebisanga siko to lo banoni mama bala ba mbongo ebele mais ba faire souffrir batu yebisanga mais ye to mona kaya zaka munoko à tout moment ko finga ba kondi ko finga étant opposant mama tika na ebisio asali batu bankomo ko na ebisio impossible asuli batu abimisi batu na banda ku sans préavis amemi batu ni na habitant akeko pesa batu bambongo na bureau la police albi ye pa na préavis ezate ye ndenga zabo na mboka omto salelo kwa zate ye bisanga siko mama tolo boni na ki opposition na ki opposant na ye akoma e endroit mama ye pena do so na ebisio so ke na veni digba atiki toatira lupangu na ye azotonga libanda alobi ya muto olobani na mboko azate ke na digba a 13 ana parcelle nemo wana do ayibi pena libanda plus de 4 mètres angati étage wana siko toloba oni don mboko l'état zate atiki mira lupangu na ye abimi libanda siko toloba ni bandeko ya bimisi wana il y a certaines personnes certains parents basala raté ndeti ngamoko to bimisa na terrasse ni préavis a opesa biso mbongo abina fin du mois to bima yebisanga to lobongo skondeni en plus atindi bat babuki terrasse na o ngai pauvre maman na o déprier to lobongo sikoni ma chérie amutu munene na bambongo ebele mais tant faire souffrir ba tout ce que ça batabongo to voter ba ondeni azo ba peto voter fiti président to voter ndeni
Donc déjà yebisaki bino ka postuler futur président. Postuler ya futur président ce to voter ndeni. Bato bongo penza que congolais pas ko voter. Akoleka kutu ta kita mata ye kutu alta kutu député okomate. Ata député okomate. Et na Congo déjà na minute bo trouver candidat. Nous peut aussi candidater na minute. Mais belé ba se baza ko se prononcer pour na belé. On voter na biso mututé. Donc oh nyos pays na biso to na présidenté. So to voter mututé c'est que président Joseph Kabila tika. Atikala ndeni bo ya za osani. Yesko osani ndeti biso to za betanga mamonde na zaboyi. Siko président yebisanga. Alors soit solution te na ba jeune. Hein? Alors soit solution te faut soit solution na ba jeune ba telema. L'autre mona ba miyibi ba chèque ba koma belé poani. Po misale zate yebisanga pena ta mon chéri. Ok, merci beaucoup. N'habitez est-ce qu'on peut interpeller Gabriel Moka na téléphone na plutôt caméra na biso mais quand un peu ko ebisa ye. Ceux qui ont na famille, ont na bande quoi, ont na bana. Ndenge nya ko bimisa ba tout sans préavis. Sans préavis, ako futa mo na bureau la police. Sans préavis. Ebisa ino elo Moka. Ya za Moka Gabriel. Ayo ke la batuma. Na minute ko to ya ba mama misusi ba bimi dana ba mapangu. Hein? Yala ba mama ba bibi mina mapangu don ya dia za Moka. Mutolobane azate na mboka o mutosela azate. Mutosele loko azate yebisanga siko. Toloba oni na tabino moko. Yebisa message moko azoyo kayondo. Azoyo kangande na zo lobati. Azoyo kana moko telo na lobate. Donc oyo ya linga sala wana asala kaka. Loko abi leta zate nzambe kande na lola atemwe. Aomona. OK, merci beaucoup.